bandeko na nga ndenge ezalaka toye tolali tolamuki boye ba dossier awa ba matière ezokota dossier Koffi Olomide toye tolali tolamuki kaka boye tozomona kote oyo DJ Abdul aye koyela Koffi Olomide naomi tuna bandeko na nga eza nini ekoteli DJ Abdul aye penza na ba critique aye penza koseka Koffi Olomide pas possible. Bandeko na ngai, je suis tellement déçu koya komona réaction à DJ Abdul Papa Berry na ndenge ya bongo naomi tuna eza ndenge nini elekaki entre Koffi Olomide na DJ Abdul personnellement na comprendre te makambo nini penza bandeko na ngai le vieux aza na ye na concentration ya concert na ye oya obeta na date ya le 12 juillet na stade ya Roi Baudouin na mboka ya Belgique. Papa nani yange moko Quadraco Raman aza na ba concentration na ye toye tolali tolamuki ka boye mafinga awa koseka pas possible. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, je m'excuse. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois à Balantina Biso ya Kala. Bienvenue Balantina Biso ya Sika. Ya chaîne Biso SNM officiel. Tozo souhaité Binokaba, bienvenue et surtout de partout vous êtes en train de nous suivre. Car na Ibisa Kabino, si c'est toute la première fois à Kolanda chaîne Biso SNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sanakapete ko cliquer dans la notification. Comme je l'ai toujours dit, malamu yangonga notification zalaka à chaque fois que une SNM officiel à Kobando publier ba vidéo ya sika, boz à la notifier. Alors, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir. Tozonga bandeko langa na dossier na biso kaka ndenge zalaka, DJ Abdul ayeli Koffi Olomide. Eza ndenge nini? Ebandi ndenge nini? Ekomi ndenge nini DJ Abdul aya kofinga Koffi? Bandeko na nga moko personnellement nazo comprendre te. Comme je vous ai toujours dit, biso toyaka awa pamba te, to sera siraka, toyaka na ba preuve. To memi yango epai na bino et puis to tia analyse kaka ndenge ezalaka. J'aimerais ce que boyo kana nous réaction à DJ Abdul là. Et puis, je vais vous revenir juste après pour une analyse. Toya Kananu, DJ Abdul, s'il vous plaît. Drum ici là. Jusqu'au Baudouin. Ça va pas. Donc, c'est pour dire que Botika vie, Yemona, Moutoumousoubega, Yemon, en fait, on dit plus âgé que là. On te m'a besoin de la maman a besoin de tout. Donc, c'est pas bien. Toi, encourager VT. Maman, ça tout, et à vie, papa, c'est le moment, repose-toi. Sala mon anniversaire na obengi mama sana na parlé mais mangambo zo lukawa na lelo o bietire te kama bietire mo 404 mo ezongi mo bakangi mo fomoli parce que dans quelques jours à concert on va voir mais c'est la mukolo makambo te les 12 wala ko vie okobeta TV pardon faut beta na ko na biya mais on soma biya mo puis mais okobeta. Mais tu auras ta concert et à TV, il faut mettre ta place Moro, il faut que ta place Moro, attends chez Mambo la Bruxelles, faut mettre, attends la 144 et comme un peu premium, on remet ta canne à Bruxelles. Merci beaucoup. Place Moro tant que mon compte a contacté, bien pour l'honneur, il y a journée naïe à SM. Je pense que protocole et ça là déjà Moussa dans mon nyonso. Et on a déroulé. Moi j'ai la chance de jouer à le président de la République. Premièrement d'abord, et l'autre téléphone. On va avertir bien déjà bien avant. Bon, le téléphone n'a traité. Et bien, il sûr que tu n'as pas droit. Il y a filmer sur mon côté. Celle caméra eux en a droit à filmer et sa caméra où ils ont reconnu officiellement. Il y a événement wana. Caméraman, il y a événement. Jusqu'au Baudouin. Ça va pas. Donc c'est pour dire que Botika vie, Yemona Moutoumousoubega Yemon en fait, on dit plus âgé que là. La maman a besoin de tout. Donc c'est pas bien. Toi encourager VT. Maman ça tout et à vie papa c'est le moment repose-toi. Ça la mon anniversaire na obengi mama sana na parlé mais mangambo zo lukawa na lelo o bietire te kama
bien tere moi au 404 et moi zongi et moi bakangi fongole. Ah là là. Parce qu'il y a quelques jours à concert. On va voir mais quand c'est là mukolo makamute les 12 sont la gové au kobeta TV pardon faut beta là on a un billet on met on sous ma billet on peut mais au beta mais tu auras ta concert et à TV faut beta ta place moro faut que ta place moro attends chez Mambo la Bruxelles faut beta attends la 144 et comme un peu premium au beta kana. Voilà, j'espère très bien que biso nyoso toyoki DJ Abdul. Penza babengaka Papa Berry. DJ Abdul Mboka. DJ na biso ya makasi ya Mboka. Le DJ oyo a représentaka penza Mboka na biso. Na cadre ya ko DJ. J'espère très bien que biso nyoso toyoki eza Papa Berry DJ Abdul. Na système moko ya propre. Kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai biso toyaka kotia analyse toyaka kofinga mutu te toyaka bakisa place o babandi te biso toyaka awa tosali kaka analyse na biso après analyse totiki comme na bandaki nango comment se fait-il que DJ Abdul aya koseka Koffi Olomide. Déjà avant na kota makasi na eloko oyo na lelo oyo kilelo oyo notre artiste Koffi Olomide baartiste ebele bafani ebele bakomi ojuge kotala age na ye ebele bakomi oloba non okoli deja pourquoi ozotika miziki te okoli deja boye na boye age ezokende yo ozobeta kaka nde air oyo obeta otia mwa pause sikoyo ozwa mwa retraite na yo ose reposer ozwa mwa temps na yo. Vous savez bandeko na ngai Koffi Olomide aleki na mafinga ba critique pas possible. Kotala kaka age na ye. Kotala kaka misiki na ye wazobeta na age oyo akokisi ebele bakomi ojuge ye lelo oyo. Mais tozobosana ke miziki nde pension ya Koffi Olomide nde musala ya Koffi Olomide esali kelelo Koffi Olomide tobengi ye Koffi Olomide nde place o penza epe azwaka mupepe azwaka pe. Alors retraite il faut comme ebima elongwa pito na motema na ye moko amizwa ba décision no voilà nalingi natika sikoyo ekoki retraite eza ya kosenga epai ya bato te. Personnellement nazo regrette ebele ya bandeko na biso ebele ya baartiste na biso bazoloba papa wana mukolo tata wana mukolo pourquoi zotika miziki te mais tozobosana te et tozobosana ke Koffi Olomide miziki nde suka nde papa nde mama ye moko alobaka yango aza na énergie atie stade na ye ya Gayaro akobeta ya plus de 50 000 personnes. Mais bon tala ba remerciement ya ba artiste lokola ye ba DJ biso ba fan eza critique yo tata wana mukolo yo kokoka eske oza énergie ya kobeta na stade roi Baudouin wana eske vraiment concert wana ekobetama parce que yo za muto ya tankaka muke ba annulé. Tozobosana ke soki tolingi penza miziki wana soki tolingi penza concert wana esalema il faut biso tosomba babiye tozotikela nani asomba biye lelo Koffi akomi mabe parce que Koffi asololaka makasi lokola kala na fali te. Lelo Koffi akomi mabe parce que Koffi alobaka ya fali makasi lisusu te. Tobosani Quadra Koraman o asali penza fierté légende tobosani lelo tokomi ko critiquer siko. En tout cas moi personnellement je suis pas contre na oyo DJ Abdul la ocholoba mais na koki ko appuyer yango te parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en tant qu'un artiste. Peu importe ko tozala ba peut-être ba makambo moko boizala na se oyo biso toyebite mais ce n'est pas quoi agir bongo. Coagir penza na ndenge ya bongo même vous bandeko na ngai ça je ne sais pas comment est-ce que mina na koki oloba coagir penza bongo en tout cas
C'est grave, bandeko na ngai, c'est grave. En tant qu'artiste, pesa e force. Ceux qui ont force te, ba obligé mutu te wana. Mutu aza te obligé que non, il faut kaka yo pe oloba, il faut kaka yo pe osala boye. Même vous, bandeko na ngai. En tant qu'un artiste, okoki ko réagir bongo te, et puis par respect à Koffi Olomide. Respect penza oyo kwa Draco-Raman aza nango. A mérité biloko aboete et puis pas nani et pas DJ Abdul. A se respecta kaloba ba vérité azana kwa na mais je suis tellement choqué comment la réaction na concert à Koffi Olomide. Da ye mutu alinga ki a telema lobano voilà a sensibiliser ba tout pesa moins force. Parce que moi personnellement, je me rappelle depuis tant oyo Koffi Olomide atia ki date. Yara Bodin, je m'excuse. Et lokonga na loba ki a liboso déjà que no voilà bino bolelaka. Retraite à Koffi Olomide yango annoncé yango parce que azo betango na stade moko ya Gaya ko kozala historique et puis azu retraite na ye. Bokanga maloba oyo le 12 ne suka Koffi Olomide na ndenge ya musique. Azo beta penza bye bye lingia salango na ndenge ya bongo anniversaire na ye et puis azu retraite azu mope. Musique est foutier, musique est sali Koffi Olomide. Musique est sali que lelo Koffi Olomide a commis Koffi Olomide. Alors, ce qui journée penza pona bao bazo luka retraite à Koffi Olomide, journée au Koffi pe à côté le mano voilà ngana musique na sokoli maboko, tout tika la siko ba na ba évoluer. Et ça journée au ya le 12 juillet. Olo to pesa ma farce ba billetterie zo fungwama kangama efungwama parce que mutu akosomba biso toza na kaka pona critique ere ya kokende kosomba ba billet to fete biso nyonso na Belgique wana to fete biso nyonso na stade à Gaya Roi Baudouin wana mais biso tozo linga to ya awa to critiquer quoi Draco-Raman. Pourquoi bandeko na ngai? Pourquoi bandeko na ngai? Et surtout eloko ezo chokinga makasi eza na ndenge ezo bima epai ya ba artiste lokola ye ba mususu bazolo ba benza na banzela ya CC mais oyo DJ Abdul alobi mutu nyonso amona parce que ça lié à émission mutu nyonso amona mutu nyonso ayoka yango donc ils s'en foutent ce qui est vrai. Eloko penza ya bien te, Pezanga moko na sepeli nango te, je ne sais pas de votre côté personnellement, na sepeli penza te na eloko wana. Bandeko na ngai, na sepeli te ata muke te, sans vous mentir. Nos artistes, toyeba ko se soutenir biso na biso. C'est pas parce que peut-être leader na yo oyo penzo sepelaka na musique na ya solo la kate na mutu kingani parce que et toi si tu es obligé à kokota na barando na bango c'est eza game bandeko na ngai biso nso to bando tala ba parce que ngana yebi DJ Abdul aza fan ya Fally Ipupa biso nso to bando tala bakala Fally azali lokola mwana muke pa Koffi Olomide no petit nanga zo simba ye na mutubo petit nanga Fally Ipupa beta moi eloko moi boy mais lelo Koffi Olomide akomi koko Koffi Olomide akomi na se pourquoi parce que basolaka lisusu te lokola kala eza game na musique ezaka bongo biso to mona ki ba rapper un peu air zozo machine à Yuma Dash baba zaki penza ba pure makasi tomba oyo bakokende juti na ti yango de lelo toza wapi moto la muta komi osala nzela na ye ti na ba musique mususu ya bango mibale bakomi retirer yango na ba plateforme donc eza game. À un moment donné, Batoumi Balé faut mutuna mutu azala nzela na pour que évoluer. Fally Ipupa azwa ki nzela na ye. Lelo yeyo tellement courageux qu'il est, abeti kombo na ndenge na ye. Malgré abandaki na quartier latin mais amisali akomi na oyo penza bando linga kokoma na ndenge na ye. Est-ce que biso bino boza sur penza bona oloba na ndenge ya mabete quartier latin za groupe pesa orchestre makasi est-ce que bino boza sur penza te que soki Fally Ipupa ti lelo azalika na quartier latin to linga to yeba eboy mais fallait kaka bima et puis apona nzela na ye alors
Ce qui a poni peut-être Kofi asepela quitté na ndenge ya bimaki. Ne kanda wana. Mais malgré kanda yango lelo Kofi. Ngana na moni ata message ata émission Kofi oyo azo finga no petit wana boyena boy ngana moni ata émission mon côté oyo penza Kofi azolobela no fali wana ne mati rien. Ebele Kofi Olomida alingaka kofanda na ekima parce que yebi ba question ebele ba posaka e concernant fali ezalaka ba question piège. Alors ebele a eskrivaka yango alobaka kate to si anase. Alors ceux qui leader na yo penza peut-être makambo mo boeleka ki entre na leader mususu. Tu n'es pas toi aussi obligé ya kozwa kanda pona leader wana mususu. Parce que ça makambo na bango. Kaka ndenge bandaki lelo bakoki otelema esili yo pende okoma plein na mutu wana. C'est de l'hypocrisie. Toyeba ko soutenir ba artiste na biso. Bango tout, moi je l'ai toujours dit, basala ka fierté musique na biso, basala ka penza kebendele koyate, hein? C'est pour notre bien. Alors ceux qui tolingi to bana hein ko sala ba choix. Alors choix oyo tokopona ceux qui ka esili. Bon mona te que musique peut ko sila. Peut-être que parce que le succès ça va ça vient. Tokyo pona lelo non tozui non sbi totiki peut-être totiki nani Gali Garvey. Alors ceux qui tant au succès à une c'est aussi là. Bon mon a que puisson de tokozala na se. Alors totika le kamboana to se concentrer na ba artiste na biso nyonso to pesa bango force parce que ba mériter yango to pesa bango amour to zala na côté kaka mon côté. Moi je dis la vérité ces derniers temps on a remarqué depuis Fally Poupa beta qui double Stade de France ba tout ba kotika na kongamba Fally Poupa. Ba artiste muso ba bosani yango. Ba artiste muso ba na concert Héritier Otana ba na concert le 3 juillet oyo na Zénith de Paris après Héritier Kofi après Kofi inonce to bosani. Mais il fallait ezalaki lokola mbula ezobeta partout. Bato babandolo bakaka Stade de France. Mais lelo tobosani ba artiste mususu. Tobosani ba projet ba artiste mususu batia ki penza. Bandeko na ngai to fongola miso. C'est pour notre bien, eza musique na biso, eza mboka na biso. Hein? Ce qui biso to sali yango te, muto akosala azate. Alors avant et comme trop tard to fongola miso mingi ba artiste, je le répète encore une fois, ba artiste mboka na biso, botika ki motema mabe. Botika ba choix ki nga boy to boy biloko a boy. Soit solobité, soit opesi force, c'est simple. Voilà, comme je l'ai toujours dit, bandeko na ngai tokomi na suka partage na biso. Merci encore une fois pour na kozwa temps abino kolanda chaîne na biso, kolanda partage na biso. Eza penza plaisir et pas na biso koyeba ke bo landa biso. Merci pour na ko commenter, ko liker et puis ça la biso plaisir. Alors, permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine.